Coucou bandeko obolanda nga na canal Mimi Selunga TV na pesi bino bambote bele nzamba lola aleka na kosunga bino nzamba lola aleka na kubatela bino bisika bokolanda video na nga toyaka mingi ka pona koteya bana na nzambe pona ko partager ya mokie otozaka nango donc na salue bino nyonso na pesi bino bambote ebele loboko na nzambe ezala na bino ebomba bino bozala vraiment bien makasi na mabota na bino kimia eleka ebele parce que yango nde ezali posa ya Yesu na biso donc bana na ye bazaka bien to vivre malamu na mabala na mabota na donc eza posa ya Yesu Masia tika ete nzamba kopsa posa ya mitema na biso nyonso tozala vraiment malamu na pesi bandeko nanga mbote ya Facebook partout o balinga ngai pe o balinga ngate bino bozaka awa na kati ya motema nanga paske ngai na linga moto nyonso donc na koleka na lombango nyonso na salue ya na ngai Mashlove Bayina ya Giselle na ngai na kati ya France kuna donc bambote bele libota na nga bandeko na nga nyonso esika bolandela video na nga na pesi bino pe bambote bele ba mama na biso ya bolingo ba papa ya bolingo ya canal Mimi Selunga TV na ye kaka na mwa lombango mokie kolobela ka mwa likambo oyo biso to lobela mingi surtout ba mama nga pe na comprendre ngo mingi te ka nde balobaka ke nda chambre ya ba marié obe chambre ya mwasi na mobali ezali sacré chambre ya mwasi na mobali eza sacré eza malamu mingi eza sacré nde tolobaka ngo sikoyo soki oyambi mopaya na ndako kokota ye na chambre te chambre na yo eza chambre eza sacré ya mwasi na mobali soki oyambi moto na ndako obie ndetika exemple video moto asali video wana eza chambre sacré boye na boye bon nga vraiment na comprendre eloko te oui na yebi nyonso te bandeko na nga pe bolanda nga bokoyeba ebele koleka nga kande na lobaka eza te se na liboso donc nasali video nde nga na yebi ebele koleka bino non eza bongo te nalingi ka na comprendre pe na nga yeba vraiment oui toboyi te chambre mwasi na mobali ekozala sacré ebongo sikoyo ba chambre ya bana na biso eza sacré te ba chambre ya bana na biso nde na tune ezaka sacré te ba cuisine na biso ezaka sacré te ndako na biso ka mobimba eza sacré te ka chambre ya papa na mama nde eza sacré bon na yebi te wana eza motuna oyo aza na réponse ya kopesa nga koye kobenga nga soit ya koyi pe kokomela nga na ba commentaire na komona na nga bon tozaka na mokili moto na mutaza na ndenge na monelaka likambo moto na mutaza na lolenge na yazilaka likambo pona ngai soki chambre ya mama na papa eza sacré seke ndako na nga pe mobimba eza sacré parce que tant tokotsaka bapaya oyambi mopaya ou soit oyambi moto toyamba bango mingi na salon tant mosu pe balanda biso na ba cuisine boza donc cuisine no eza sacré te salon na yo eza sacré te toyamba bana mipaya mingi na bandako na ba chambre bana biso o bana biso balalaka to partageara na bango ba chambre bana biso donc eza sacré te bon pona nga na ebite mais pona nga soki vraiment chambre mama na papa eza sacré c'est que ndako na biso mbimbe eza sacré eza ka problème ke toyeba ko bondela makasi po mitema toyebi te oyo ya bato toyamba na bandako toyeba ni bilongi toyeba na mitema te bien sûr toyeba pina kotikaka nyonso na maboko ya nzambe mais tozalaka te ke toprotegeaka chambre ya mama na papa po eza sacré mais bachambre ya bana na biso toyebi koprotege yango te tout soit basalon na biso parce que soko oyambi moto ya mabe soka ayeli yo baetension ya mabe akosala pe salon no mabe akobebisa ndako no mobimba parce que ndako wana nde bino bofanda kuna akobebisa ndako no mobimba akobebisa chambre bana na yo akobebisa cuisine na yo
donc cuisine kutu nde sika toliaka bamakambo ebele esalama na cuisine tozopesa msu privilège epai ya bato kaka chambre oyo papa na mama balalaka bon nayebi te na sanse nini bandeko balobela eloko wana vraiment nga mpe etungisa nga yango nasali mwa petit video na nga awa nameka kotuna vraiment bandeko mpo na ngai ndako na nga mobimba chambre na nga bachambre ya bana na nga cuisine na nga partout ntango ka moto atie lokolo na ye nakobondela oyo nga nabondelaka nayebisaka nzambe moto na yo eyamba nyonso ezali ya misala mabe nyonso ezali ya yo te nzambe ezwa contrôle kati na ndako na nga mobimba kati na ndako na nga mobimba nzambe ezwa contrôle ya ndako na nga nyonso oyo eza ya mabe soki mopaya na yambi aye na betension ya mabe nzambe ayamba mopanga na yo mopanga na nzambe mpe ezwa contrôle ya ndako na ngai ya bana na ngai ya bachambre na biso makila mayesu oyo ezaki moto ya mabe na yambi na ndako ameka kosala eloko te kati na ndako na ngai mobimba kino akokende nzambe na tiki koya na ye mpe kozonga na ye na maboko na yo sesa bana na nzambe yango tosengaka me ya koloba vraiment ke o chambre ya mama na papa eza sacré moto akoki kokota te usati moto mosusu okokangisa foto na chambre olakisi o te chambre ya papa na mama eza kuna esika baintimité na biso bongo sikoyo lelo Mimi Selunga Mida pa koloba nayebi otanda mbetu na ndenge na nga nakosala video na nga nalakisi baninga mpe ndenge nga natandaka mbetu to partager maele elingi koloba ke chambre na nga etikala sacré te non pa na nga nayebi te mais bandeko bocontradire nga te bomeka kocomprendre nga bien oyo eza ndenge nga nakaniselaka bandako na biso chambre ya bana na biso bachambre ya bana na biso chambre ya yo papa na mama salon na yo cuisine na yo nyonso eza sacré tokendaka te koloba ke yo chambre ya mama na papa eza sacré etake yo ozotika moto akota na chambre ya bana na yo uswati oyambaka bato na chambre ya bana na yo salon na yo mpe soki moto ya mabe oza na priere te moto aye po asala mabe akosalaka mabe na chambre na yo te akosala mpe mabe na salon na chambre na casa na cuisine na basale de bain na toilette akosala mabe po bino nde mutu boza wana bino nyonso bavi na bino nyonso bavi na bino nde eza sacré pa na ngai eza bongo bavi na biso nde mutu eza sacré eza chambre ya papa na mama te mutu eza sacré me bavi na biso nde eza sacré yango nauti kobandela bandeko oyo boyebi malamu mpe oyo boyebi mingi koleka ngai bomeka kokomela nga bomeka koyebisa ngai soki boana ba nini mosusu bomeka makanisi mosusu bomeka kotalisa nga te yaya eza boye tolobelaka ngo mpona boye tolobela ngo mpona boye mpo na ngai vraiment donc nayebi te wana nde eza makanisi na nga kwa donc merci beaucoup nasepeli mingi nzambe azala na bino nzambe alola bomba bino abatela bino makasi kande tolobaka soki nzambe azongi te tokozanga na koloba eloko te donc eza bolingo na nzambe nde eza likolo na biso lelo eza dimanche tokeba eglize toye tolamuki totamboli eza mpona makasi na biso te eza mpona makasi ya nkolo yesu masiya tozalaka na makambo komimatisa te ke ndeti yo moko bomoi na yo esimbami na maboko no donc bomoi na biso esimbami na maboko ya nzambe humble kozala humble leki nyonso ka nde nalobaka komikitisa eza buzoba te respect eza bobumbu te donc bozwa ngo bolanda ngo na bokebi nyonso nazozela bareponse na bino ciao ciao